Mbote mingi na balandi ya www.diaspora-rdc.com balobi site makasi na makambo makasi. Je m'appelle Dona Konde. L'émission intitulée Dona l'actualité. Donc biso tozala toujours derrière l'actualité. Ce qui actualité tindi biso ate sika ya ndenge nini tozala vraiment toujours kapona ko satisfaire bien l'actualité. Alors, so moninga place on na za awa, eza place za keno yango ka donc mikolo actualité za yango na continent na biso, tina ba continent mususu dona lo baka na planète Terre. Lisole za yango, Congo, France, donc ba continent presque nyonso actualité za yango. Mais avant na présenté bino invité nanga na ko préféré pour découvrir yena na image na musala oya salaka et puis après avoir ko découvrir to kutana juste après pour na invité na pardon na présenter bino invité nanga ya mukolo lelo botana ne pense se retrouve tout juste après. Je crois bien que vous avez compris de quelle personne je vais parler. Partout, Babi, surtout en France, il est déjà connu. Partout dans le monde entier, il est déjà connu. Pour tout le monde, est déjà. Nazanaye. Donc, au moment où déjà, c'est qu'il y a des golukaye. Parce qu'information vraiment exigée car que Dona Konde. Et ça, c'est une question d'organisation et de professionnalisme. C'est une personne qui parle bien, c'est une personne qui se défend très bien, mais il y a aussi rapidement Moutoumoro Boye, Yakobimisani, Nezakatinaye. Raison pour laquelle vous me voyez ici, Nakatia siège Naye, Naba Tunaye, Oba Travara, Nabango, Tozana Bango. Donc, Tozana Bango, vraiment, tout au long, au début de cette émission, du début jusqu'à la fin, Tozana Bango, tout décortiquer Mambounion, ce sauf rien. En plus, c'est déjà Mbote Papa. Mbote, na sepeli mingi, pour na moni déjà. Azana prudence na kanisa kia ko bandanga na impérialisme na ba bonjour na bango to yeli na masolo to betaka po namoni déjà azana bwania yango wana na sengi na ba journaliste ebele bozoye pa na ngai na ba animateur ba télé ya ba nini bozala prudent ngala za trop vraiment contre impérialisme ko ya ko lakisanga ba français te po français ngala ko lobango na ko tindo pa bato ba lobango o bazoko ko ba français on ba yekolia mais bazo ko saila makambo te donc yango il faut que ndekota bato nga ndengo baninga mbote boy na moni ma valoriser vraiment même une émission mbote ndeko mbote. Mais yozo boya français motanga okendaka pe na classe otanga ki français pour envoyer ki français na classe te kasi. Mais moi to boya ngoza te taraka na âge à 7 à père déjà za colonisé. Azolo bano kendaka nchiki okena nchiki na âge à 7 ans au moins na boya keloko te puis ba ochaona moi lara mikate somba mikate zo mona ngo grand lar ozokendo twa mayele mo peza nango mayele moko ya bana moko boye oyo baza bakolo nango baza na mukili so to yeba ki na ba âge okia mayele wa to dia ko zo donc c'est que ba petit mo ba zo na bango ba faciliter oyeba ngo biso to kembi nango to zwango na ba fimbu. Mais c'est mon boy, Dieu belé na Paris, mais c'est Pouloulou. Mais c'est Pouloulou, on a chi côté ba master fort. Ils ont na classe. Té. Nazana ba master pour na ba voisin belé tout tangi na bango. Nga pour na ba combo vraiment na tanga ba combo te bango mo ba master na ba pire ba yebi. On va. Ezana moment moko na kotanga ba combo na bango. Ezana ba marque ba émission moko boye na kotanga ba kombo ya bato nga na vivant na bango na ba oyo ba edanga ti lelo na comme artiste boye pour na za ma bibliothèque ndongo zo mona nga boye ya changu surtout na yebi ba masolo ba mvanda changu nde bazwila bala na yebi ba masolo ya ba négligence ba artiste nde to négliger ba artiste na changu abimine libanda na yebi makambo ebele donc ya ba vieux tout ba komana balar na ba changu. Donc ça na moment moko ndenge to solo ano boye naza artiste ya changu na minicho mais soki changu négligé ngai ba récupérer nga na ba ya koto mususu et ça la grave ils ont été bombe tourner les bango po banda changu banda botimbela ka te ke changu ngo et bimisaka ka ba phénomène ba bima we belé na ba faculté belé to zalaka na maître Chiwara Congo mobimba muta obeta zalaka te o batu lelo bakoma bata makasi soki bani Chiwara atofungula ba bulwa karna maboko alobaka nanu mystique mutu moko ya mystique aluka batu tina ba TV boya bo futa mbongo fele to bikende na stade to bunda mutu azalaka te Chiwara daya
Donc Tchangwe bimisi susu yoko batu Tchangwe bimisa. Tchangwe bimisi batu rare ba petit na biso neti ba putu trésor. Sans yeto linga tozo coupa chano wana. Sans putu trésor po yaza kisimbi ya Tchangwe. Ndenga na zaki simbi siko na yeli batu na bino wana ba mfoire na bino wana donc. Vous comprenez? Na dose na muke na zo expliquer dans no valeur ya Tchangwe. Ba bisimbi ya Tchangwe tozali. Nga siko nazaki simbi moko nazalaki na nga nazotala pe baninga bazobima bampotu trésor wana baza bakisimbi donc babenga baona ba français na bango wana ba génie ake zui la bino linzanza moko borata banda ba 70 combien aye nango et puis tango aye nango il fallait bo mema ya ta place moko bo valoriser linzanza wana na komba mfumuki mbangu oyi biso ba mema ba petit wana wapi bakenda na bango na stade de martyr place wana ba sala neti place ba ndule na banga pamba wana ba yamba bango na izini moko masanga mboko yo ba petit ba mela masanga ba bina ba danse moko boye Rasta man tozo ya tikuna tozo ya danse wana ba petit wana ba bina na place ba bina la wana place wana yo za petit adimi ba bara ba tu place wana ba martyr wana yo ka stade de martyr Okito Anani Bamba babara bango place wana eza place moko fubasa nango grand symbole ovement que tokendaka pèlerinage pour ils ont pandi nos ancêtres place wana ali place wana ekoma nango makamba bandule na bino ya pamba bapetia bato bauti ozwa coupe na puissance ya bakoko ere bomemba bango place wana baadore ata baforce wana bino bomemi bango baya kosepela makambo masanga na badanse moko ebimaka seri moko boye ya pamba mais bozo comprendre que njili yango ezobimisaka ba génie yango ngasi ko na Yesus nazaki simbi ndenge na aboye 2 mètres de taille eza histoire moko boye donc tole kaka mususu aza préparé susu aza na makambo moko boye mais ngasi ko na yeli siko ba faculté ebele yango nazo yebisa okay tokene no molo po tozwa mwa tango moke ya koloba na bato vraiment que na sali kaka introduction ba comprendre que non na présenter ba bisimbi po likambu pour tout trésor asala ba joye kaka mwana njili vérité aye na linzanza tipa président ya mboko a uto zongo pa bana ba grand joueur net ba bedi pele ba nani ba petit wana ba betaka kuna mwana njili moko boye na quartier de na veni mbandaka auti ko dwila bino linzanza aye nango bosaila e monument te misise moko yembi banzembo pamba bozo pesa bango la ba kombo ya ba grand place boko pesa ta Okito to Bamba to papa diangenda to ba kombo moko danse ali ba place ya honoraire ba place esengi ke bo pesa ba kombo ya bato yo bakufa pona ba mboko yo pona ba noir ndenga na zabo na yeli makambo wana bozo pesa nazo yoka na ba veni zo changer ba kombo ya bato wana ka bato yemba banzemba bu salite ba yemba pe banzemba bu salite yango na osepela bino ba journaliste ndenge bozo yela nga boye bozo yela nga po bo comprendre pe na bana na biso ba comprendre po so nga nazo expliquer na nga bana mike ba ya comprendre par après que pero ndenga zo beta boye tato ya yemba ne ba bêtise moko zo mabanga tala yoko beta ba pesi yo temps mo beta mais sensibilisation zo sala manaki sasa na chaque commune de 0 à 18 ans to bando yeba ndengi to ko bando yebisa bango bayoka ba musique ya pamba wana te Rastaman ozaka ebandeli abi ozaka introduction so moninga na lati boye eza c'est une façon pour moi qui toza na kati vraiment ya lisolango ndetika Rastaman toza vraiment na kati ya lisolango kaka po lisolango kenne vraiment ekenne ndenge longo bani falaki na lata kaka boye poto solola malamu po bokesini ezala te. Alors Rastaman question liboso poto banda matuba yo ki mambolobi yoza kisimbi chango bimisa ba kisimbi bele question nanga liboso ezali boye baze bele ba vie nyoka longo ba vie madilu baze bele misusu kutu dongo bango to batongi ba makampano wana ba makampano na bino ba betela ka batolo wana weke buka na mikolezo ya ponza mbala kisa ngeke buka na baba ndo tonga deja koto baraja kula bazotonga kuna na ba koto kuna bazotonga koto papa kisenga kenda kotonga makampano wana bazobetela tolo masumu leki na muziki ya mabebi melaka kuna. Rastaman question ezali boye que Rastaman mutu moko boye no aye ko cha makelele na mboka
la musique oh ils a même pas d'origine congolaise la musique n'a pas d'origine congolaise mais comment ko bando tcha ba congolais ba musicien congolais panzi likolo mais omoni makambo susu ya koloba na mokili ezala pe makambo ya ko expliquer mutu ndongo lobi ke musique na biso eza d'origine congolaise d'abord le reggae music ezala une musique moko embamaki au temps de la déportation à Babylone. Nos ancêtres étaient déportés à Babylone. Quand nos ancêtres étaient déportés à Babylone, na nzela ya chemin wana ya esclavagisme, babandai kokumisa Nzambe. Babandai kokumisa Nzambe na ba cri ya louange ya kolelepa ya Nzambe ke tala biso to yambaki bandeko na biso. Me bandeko ngo lelo bakangi biso basinga, bazo kende na biso. Bazo tika biso na ba île. Ba o bazo kufa bazo bwaka bango na mai. Man, omoni ba makambo mususu. So na bandiko, toza so na temps ya expliquer ba makambo wana te. Eki kabula ba noir na ba mindele. So na bandiko expliquer makambo. Donc alors ko expliquer yango te, ko expliquer yango na lobi boye. Lobi ndengwana. Ouais. Pour na lobi ndengwana lingi ba congolais ba mona kaneti musique reggae eza ya bangote. Ok, musique reggae d'origine nango eza ma Congo, from Congo. Bobo Malay yembaki woyo nati Congo, a black man redemption. Maloba Bobo Malay yembi na banglais wana. So bationgo na balingala. Kini mombeke yo kalusu makamba ba foire wana te. C'est comme ngape batu ba conseiller nga oyembi na baki Congo me beta balingala. Or que balingala kuteza ya danger banze mo mususu na beti yango. Bokomona mage na CDT kami 100 €. Po concurrence que comment na ba message. Au monde ba CD na bango te kama ba 100 francs na ba kwen na ba petit na ba balabala. Petit moko charger le Nzembo grand prêtre moko boya tia na ba clip na ye ba ji. Ngamona zo lekana na moni. Oh. Donc Nzembo ba yayo yo teleme tonda ben sanité. Baza ba disciple ya Satan. Bazo tinda te ke ba kanga ba piraterie oyo. Po ba yebi ke ba Nzembo na bango zo kota na ba palais na moins cher wana bango bazo ba bénéfice satanique. Or que na pays moko te ba permetaka na vandi na ba pays belé ba permetaka pirate. Piraterie ba Nzembo eza strictement interdit. Na moka oyo système wana ya ko libérer ke basala ka piraterie na ba petit wana na ba coin na ba ordinateur banzembo na bango batu bayoka ngo pour ils savent que leurs chansons ce sont des chansons sataniques. Il faut véhiculer ça na kati ya bandako nyonso. Tu sais que ba américain ba bomba ba arme na ba sa ba mai na ba pentagone na bango wana na ba lié na bango moko ba yebi na ba grand forêt. Mais arme moko zo circuler na Congo eza plus méchant que la politique. Et ça, arme beaucoup massive, c'est la musique congolaise. La musique congolaise est accompagnée na bière, na sexe. Non, to bana ba biyo zo tcha bandeko no ya ba musicien ya Congo panzi likolo na likambo nini zo tcha bango panzi likolo par rapport à musique. Soko lobi na zo tcha bango panzi likolo wana ndeko na ngai eza ndengi batu bazo zuilango. Effectivement, il faut pena tia bango panzi likolo kutute. Basambwe. Omoni batu babwaka kala ba Nzembo na bango. Koto baluka bala ngana zala. Na yebi bango pe ba yebi ngake. Ndegi batala kangako balobaka na bandi panza biso te. Po ba musicien na bino wana na ngato uta planète moko. Bango siko jati ndegi bango na mabele. Po bakumisa mvuluzi ankanda ndombe parce que ba voix wana bango bazana ngo angélique wana eko yembela ka ba fesa ba site eko yembela ka teke car na yo palais na yo yaya moko boye a vivre na ville de Kinshasa azape na momine na famille na ye yo komaneti idole na ye na ba album no to bwa kakaye. Et puis, au bois qui na banzembo moko ya ba insanité na insanité. Après tant on kamata suso kesusu na poto bengi ba yayo bazaki diba yaya na fungula bino yaya. Omoni tango bo bois bo sala ka ba liste mabanga wana. Bo tinda ka balar na kin. Libanga na yo kombo na yo pesi pa musicien wana.
tellement banzembo na bango ezalaka envoûté na l'esprit du mal bakendaka nango maison yebaka na kombo no pe koti palais et pas père moko boya salaka mysticisme na ye kombo na yo master nanga ekoti palais tango nzembo nezo sala succès yo pe kombo na yokani na Europe tango album ezo kita o comprendre na balaro simbaki na kopo salaki il y a des gens na ko bebisa bango ba cop na bango banani wana ba musicien kasi musala nga na yeli yango wana nazo bebisa te nazo ya ko déchiffrer ba bêtises na bango. Ce sont des monstres nazo yebisa bino biso mtoza na miso komona. Mais yo obit omoni ki monstre na bango wana ka mikolo bien na musique ya bandakala. Soki vraiment mvuluzi kimbango. O yebi vraiment na bosolo a koti kati na yo. Micro yo lingal so luka ba mfare wana te. Ba foiré. Ce sont des enfoirés na benga ba mfare ba sa ba foiré ba tu détruire bana na biso. Excuse, pardon, yoka otuninga question soki ba mfare. Oui. Ba tu mingi pe na poto na ba musicien musoso bazali awa. Babi oh. Musicien mo ka benga kinga. Na comprendre ki fana tabi na ndulise na mwana ya ba musique na bango soki libaya soki ni. Na lobi na bino kendenge boza wana ozano na ba idée ya bien ozolobela batu mais keba na ba vie na biso baza ba vie moko kolo nga bi ba vie ngo banani bino mutu bozana ba vie na bino kolo nga na zana vrai Dieu na nga Simon Kimbangu oyo ko meka po to komi na examen ya miracle bandia examen que kitati na ba pasteur bozui tant trop ya Jésus na bino na toke na morgue démonstration muta Kimbangu na muta Jésus bola musa mutu. Et puis na ba musicien pe susu et que comme ma journaliste a vendu wana bimisa album no vendu wana ngana ye na yoki ka album no jour moko na bando déchiffrango na place au kendaki nango po ba album na bango fanda kana banda ku tendenge yanga utika kana palais studio ezuli pamboli ya mfumu Kimbangu et bimeli batu ya bango kendaka quelque part. C'est là, tous on a deux catégories de musique na Congo. Tous on a musique au tolobenga musique en Nzambe, na musique tobenga musique en Mukili. Alors yozo lobe la musique nini oyo yozo lobe la effectivement. Mais musique musique en Nzambe zala ndeni. Musique en Nzambe. Non, musique en Nzambe c'est ba sœur na biso ba sœur Marie Misamu, ba frère José Ndita. Alors côté Mukili. Pardon? Batu bazo sala ba aventure sous bango wana ba mela minete ba ke kota yezor ke ba grand féticheur. Tala. On ne blasphème pas le nom de Dieu. Hein? Ces gens-là sont des blasphèmes. Baza batu mo ba yiko blasphémer nzambe na sima ya bandule ya bonzambe wana. Hein? Botala ka bango marque bazali. Hein? Nini la kisi ke no ba yiko saka na kombo nzambe ni la kisi. Mais nazo mona bango na ba tefete. Misusu bazwa ka ba trophète. Place bata sata na ba tezo. Siko poto yeba ke musique poto yeba ke no bazo ko bata mana sima kombo nzambe. Alors toko yeba bango ndenge ni ke no atani ba makambo osala ila kisi ke no ba bata mana kombo nzambe. Foto ba makambo ni. Musique na ngo beta pa nzambe. Selon yebeta ba. Kana mukili na biso. Ah bayaya. Na tuni question abi musique wala beta na mukili na biso musique ya ba batu na bino ya pamba lisusu wala batu wala lazala mission mobimba na bango na ko expliquer bango na banganga na bango na ba marabu na bango po ba yaka na Nigeria ba yeba ka te ngala sala ka 6 ans na Nigeria na ba ko mona bango na Jakarta ba yebi Jakarta donc ndenge ba wala ba sambwe donc poto vraiment ba zui vraiment moto yo vraiment donc ayebi vraiment vandi 30 ans na souffrance na ghetto ayebi ba classe wana tout omoni batu wana zo benga bayembela kanzambe wana bayembela kanzambe te bayembela ka ba dei sikoyo oyo ba bato ba koti ba loge bazo bomela ba peuple congolais tango ba koyembela bango ale tango biso tozo kufa na berero bango ba sali wana ale bango ba musique na bango ebeta kala ba dei oyo otaka ngukate tia matanga pa musique na bango comment fait beta na dei bon sosola ka te place wana mukulu bo sosola bondo tshana bino ba foire na bino ba beta kana bango pona mbanda ka ba foire mutu ba beta kana ba dei na bango na kenda mbanda kana businga bujala kotokuna tu ba kikwiti mana kuuta ba kota ba kula kuna soki muta dae ba tshaka na bango ba muzi na kolembe yote mama ba tshana bango ba madilu ba nani mena kina wa aventure ya kine zalike mutu akufi lendi
babandi osalele baprogramme bapesi baprogramme na baeglise ke frère intel akufi ale quelque part bango bavandaka mpona chaque parcelle ya la terrasse mutu wana ayebi ke mutu aza na mort bazoluka cotisation mais yake ça la préparation ya 10 casier na koteka po azwa bénéfice ale banzembo na bango wana bandi lendi Yesu soki ndenge nini nango wana ezoyemba ti vendredi bomoni kaka bakatafale ye bakatafale tango ekeya parisien na bango pa yaki tokomela tro lelo tala nanu baraisonnement wana yo makambo wana otimbeli yango ka mikolo bi otimbe yango déjà bandaka nazalaka nango na banda kosila sikoyo album nange bima pona bandoloba zela na expliquer yo après tant tokoma samedi bati lisusu pe kaka na balabalo ebembe ezali baza na ba mariage barodie l'église tant barodie l'église après l'église mariage salami bato wana bake morgue na 16h babimisi day na 20h prière ya mariage salini esili baye nango na parcelle kuna bazo sala mariage na salle de fête kuna bazo lele bembe ozo tala mboka ngo samedi dimanche batadei bake sala nini bake kokunda bata mariage bakangisi bakiti basali nini balali bapongi po balembi na fête siko ba oba lamuka ya avant ba 11h ba Yesu ne bembe wana ninga lata kina mariage ozo mona bana ba bilili wana ba pompa wana ya mariage na nzoto ovuma utaki mariage osuki ya mariage oyibiki man Kongola zo sosolate ke tango bake kunda mutu wana bazonga ba parler ba raisonner bwana ni wana gezonga ndenge nini albino boke na bino ba terrasse wana siko muziki nini bazoyoka omoni place nga siko nazaleli ale muziki wana bendi bango ba utoyoka ba frère na bino na deite mutu akufi ante ta bible lobi bana Jericho tango ba yembaki mira Jericho salagini ekoyaki mais vous poussez des louanges des cris de joie vers éternel mais batu bazo lamukate botika ko beta ngona badei po banzembo bazo yemba Yesu azankolo Yesu asungaka na makamu nyonso peti wana tamusu batutie kaka na moto choc kaka re cardiaque fallait ndengi banzembo wana beti butu mumba peti wana lamuka po isa banzembo louange parce que la Bible déclare na psaume 100 poussez vers Dieu des cris de joie vous tous habitants de la terre servez-les avec joie car Dieu est bon et Dieu est Dieu de miséricorde en génération en génération. Entrez dans ses portes avec des louanges, avec des cantiques. Mais comment bino ba cantique ango et rekota na porte nzambe comment na badei. Mais na oki otangi pe comment nzambe okoti pe na kati ya Bible. Est-ce que babina likambo nyonso exception zanga raté? Est-ce que na musique wana ta moi 2 ou 3 exceptions mo ezate tout bazaka na kati ya makama mabe? Ote za na ba vie musu ba edika mas. Ah, deti banani. Tala mutali boso na tanga kako. Ouais. Vie wana na yeto yebaniti. Mais na yebela ki na parler nanga. Jour na djoka CD moko ya redia misi na tchana parler na binga rasa. Na pe nduli ser mo fona yoka ka pe baba tempo misusu po efungulanga pe cerveau na yoka redia misi. Ah! Na bi mes garçons inspirés dans ça. Na ke kota ben sanité na moni ezate. Na zongi na yoki su kote mo pa komaki na ba déception. Mon mieux alingaka trop na kosenga bolingo na biso ezala lokola tata na mama petit anga déconner tanga mati na avion akomi lisusu libala tuna ntango mwasi mosusu batalaka na bisaleli mais ayembelaki ye mpona nini yango na bamusicien balingi koyembela kaka bamomi ale tout si culture wana ekiti ti na bapalais ekiti ti na cité ale redia misi sikoyo na banzembo ne wana tu ayemba akotaka siko vie sociale ya bapalais po kaka ya yango na yebite soki bagwana bango wana elingaka yete soki nini yango ozomba un bon artiste ayemba sanité et ça pe na ba général de Fao ayemba amour scolaire amour ya bana landa nzembo wana komona keza na batema danser eza na ba vie na biso musu bayemba banzembo nini ba vie tango nyonso motala mokamakanisi se na mbongo ezali Moutounde si quoi à vraiment na ba ma solo vraiment qui koko libéré pe Congo na ba âge comme na bata lelo et ça vient beaucoup na lobango na mission moko na zalaka na nzembo ne moko na yokaka ba wumbo na Afrika ba sala nzela machine yo ba wumbo na Afrika minyo lolo na kingo ba beta kangai fimbo na mokongo
nzela molai oyo nzela Zanzibar ngala vandi j'avais je ne sais pas j'avais 30 à 31 ans comme ça na bien avait beaucoup la comprendre ça c'est la délivrance na vanda quelqu'un ne boye na sali voyage mon soki na Mali na ke yoka le bon moko boye ka ukoko koro mukalo bibi mais vieux à comprendre te ka mata ki likolo ba Selif Keita na ba Yosundu na ba musicien misusu bato ba mona kana monde po tangu déjà zwaki philosophie wana bando yemba makambo esclavagisme alinga okita ti lelo pe na ba vie sociale ba peti onde se chanja mais tangu ya memi biso na inzo ngolo kento ngolo nini karangolo tozo zwango te. Mais est-ce que vous avez une musique et business? Tant que vous avez une musique, il faut que vous ayez une musique et la musique on a posé un bon. Quel business? Vois pas ton ensemble yo zo benga business. Business c'est ça ka te ko yemba ben sanité, o yemba ba bêtise. O la kisaba to kaka ke tala kaka man, télévision, eza arme moko le so eza na ba palin. Mundele ye moko na yebité biso vraiment na mboka na biso pourquoi chaque fois moi na mwasi soka lingi ko bina il faut kamata masoko na ye atiaka na TV ndingisa kango ale ba autorité na biso ya mboka na bakati ya banzembo wana ba kombo na bango ezali ozolanda ba journal de bazala kuna baba Elton John ba nani boyoka ka bayemba ka babuchi na ba Chirac ba nani kuna na baba ministre na bango wana ba Lopin soki ba nani mais vous chantez de bêtises de toyiboyi allez na kati ba toyiboyi na bino wana ba nzembo pamba banfoiré boto tia susu banfoiré misusu pe ya gouvernement na kati ba nzembo wana parce que il faut to benga ba banfoiré pour boto diriger pays ba tia ka bino tsuna ba nzembo ba bêtises s'il vous plaît tozo on est rwanda que ça là nanani po il y a aussi des ministres étrangers qui sont en train de regarder aussi la télé, de voir comment les musiciens congolais dansent, écouter aussi des chansons. De Toyiboyi là, tant que kanga yoki na kati babwaki ministre Moroboy. C'est bon. Gouverneur Moroboy, babwaki honorable Moroboy. Musique a pamba ils détruit bana na biso. Et vous les autorités vous pouvez permettre ba kombo na bino kota kakuna. Nazo féliciter autorité moko na ko tanga kombo nete. Ah benga ba yaya wana. Ah vandi si bango wana lobitana. Moi, je ne suis pas comme votre ministre là qui vient de quitter. Moi, je suis ministre là. Si quelqu'un yemba nzembo la bakanisa ya bilingala te. Ba moni maka bandi bango na fringe. Après l'accident musabi oyo yemba kombo na ngai. Akolapa musique na ye na mando ngala zo sala. Mais Rastaman, ce n'est pas peut-être que non parce que ça na ghetto, ozo luka bachayoka, ozo luka mbongo, raison pour laquelle ozo loba moi ba vérité mo okoki kolobate. Alors tant mutu mo ba ko benga yo apesi yo mbongo, est-ce que ozaka na courage ko me pesa kaka même message ozo pesa sikoyo awa. Maintenant bien. Objectif ni ya opesi la mbongo. Fona yeba ezala likambuti. Arasa nazo kabilo mbongo. Azo kabila yo mbongo pona otika kufungula ba congolais miso. Mais non. Mais tout ça là quelque part au monde siko eloko mo ba yebisa bino. Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. OK ça la bongo te. Les pauvres là, ce ne sont pas des pauvres en esprit. Pauvres ne zako bilendi sana molimo. Pona bokonzi alikolo ezala ya yo. Bango siko ba yeko tianga au contraire mais bazo la kisabiso mabe. Bazo la kisabiso mabe. Ngai frère nanga uta mikili na roula na jeep na mema un certain pasteur na telieve madeni ngonde na bango abia chamanda chante pasteur amboko tala eza na tamoko boy omoni ngala kotanga ba kombote me basi oka ba kenda ka église telema bango tu ba kota ka ba biro ba pasteur wana bango tu ba obukisa ba église po basi na biso ba bomba makambo ebele jusqu'aux 70 femmes ba marié ba bando ba vraiment que pasteur inté la sala ngaboy pasteur inté la sala ngaboy na bureau ne passe jusqu'aux 70 types ba yo qui vraiment que pasteur pe 70 pour ce sont des comédiens moko nazo yebisa yo mutaya osukisa bango mfumuki mbangwa akoboma bango te me fimbu ba kolia ya kekele
Récemment, dans les autres c'était pour Namboka Nabiso Congo. Ok, c'est bon bien. Mais comment ça fait-il Mboka Nabiso Congo ici déjà est développé Mboka ikomi bisika penza malamu auto so mona mission congolais Nabiso et belé. Somme talinga ça la clip anzi munaye akende na mo site mo boya bien sali clip ya bien de façon que non était ka image ya Congo à l'extérieur na ninga malamu. Mais comment ça fait-il tout le monde a banzi munaye OK ko sala clip na ba fulu mote que nos autres ka ezoteka image ya Mboka Nabiso ninga mabe na ba Mboka mususu. Mais si vous avez une image à ma belle na bamboka mususu. Wana bozwaka biso batu te. Ngana vandi na commune Njili. Na quartier 10. Pona kokendo sala ba clip na ba site na bango wana ba bongisi parce que j'ai écouté la télé. Na mona ki bazo sala budget ya mboka ndenge ni bako tia propriété na mboka. Yebiso babandaki wapi? Wapi? Babandaki côté propriété zalaka. Ah jamala mbe. Babandaki na Gombe. Eza Gombe zalaka déjà propre. Bo tika ngona na stand ndengo wana. Boye mako réparer place ngala sali ba clip. Eza place bana ba 3 ans, ba 4 ans, ba 5 ans ba sakanaka. Na sali yango pona ko lakisa vraiment bango libanda kutute. Réalité tala. Na ebite soki Jésus Christ sa zarda ki tanga lobaki na Pierre na bino wana botanga na Bible. Kota na mai obwaka file. Ozombrana. Pierre pas côté à bois qui file à bambis. C'est comme moi. Il faut la qui s'abattu ba mi tout vraiment. Est-ce que garçon na kende na foule? C'est pas foule. Ezaf ma ville de Kinshasa na quartier 9 na Njili. En plein capital bana pe bazawana ya mikeba 3 ans banini. Siko passe wana sala kinga. Ya propriété on a basali na Gombe. Na kena sala clip. Oh kende na bureau ya gouverneur. Oh kende na bureau commune. Na bandio kende kuna $70. $15,000. So qui combien? Batu wala telema ba izina masange futela ka bango balara ba place wana bala ki sa batu po ba trompa ka batu non Congo gouvernement na biso ezana batu misusu ko akoko bongisa Njili mobimba na lare na ye ozolanda na lare na ye abongisi Njili mobimba mususu so azwi masina mususu so azwi kote moko obike ba regreta ka batonga bandako na ba Afrique du Sud na balibanda banini bakende jwango batimu na ngoba yana ngwa baza Colo, ce sont des enfoirés. Merci beaucoup. Dans Zoloba, man s'il te plaît. Ma toilette oyo biso to kota ka man. Puna, tout ça la détruire. Hey man. Merci beaucoup. Message est très important. Message est vraiment très important. Alors, tous appels à Batou soutenir Arabiso. Nous sommes là pour la question. Alors, Babi Salon Nadia et pas caméraman Abel Matouma, les beaux garçons qui n'ont pas Suki Babi Salon Nadia, Nabadiading, Babi Nabadiading, na Areli Boulou, Sira Bachara, Abel Matouma, moi, Bopé, tout ça, la moi bien, après Sibinombo, de la part d'Abel Matouma. Alors, tous continuer à Rastaman. Poto silisa émission oyo Rastaman siko yotango solo babongo eke ba mission musuba sala ratika yo sali c'est to ba keno yokando za mayele ba mission wana musuba o sala ngote ba za mayele te ko sala neti nini ko sala keno bazola kolakisa côté kaka ya salité tango zo sala bokeno zo lakisa kota salité na mboka libanda alors yo zo condamner gouvernement il fallait que gouvernement banda côté oyo sali clip alors tango ba musicien na biso mususu bazo bomba makambo wana condamner gouvernement ces gens-là ils sont très malins hein? On comprend? Non, dans le sens que non. Le lobby moko pona nini? Ouais. Nazala a politique. Na koki jamais ko condamner gouvernement. Mais na lakisi batuke place bango ba bongisi ngala kendo sala ta ba clip ba mona ko ngwango propre. Ba senga ngala. Asike ba misiana musu ba senga bango mbongo te. Na yebite so ba kopera ndenge nini na yoka ka bango na landaki ba na ba teva ba vie musu ba uti ba Dubai ba vie musu ba uti so ba Afrique du Sud ko sala ba clip ba linga la bango pepe yango te yango ngati le mala lingi na nga pays na lakisi ba maya Njili ba manenga nde banzele bukana tant soupe mutalia lar nango président mokola ko tala ba clip na ngala ministre wala liaki lar ba lande kaka ndenge moza banda ko landa ba parce que yo olingi ko soigner relation te pourquoi na lobby bongo na landi émission na yo na landi zela s'il te plaît on répondaki déjà s'il te plaît zela est-ce qu'on a bina loba boye na landa ki ba émission na yo moko boye na nzela internet ba na poto nyoso ba yebi yango e ba tunyo kombo ya prêtre moko akoki ko soigner lo relation na ba tunyoso oyo lingi e ba tunyo kombo prêtre wana oza ko nier alors yebisanga ba bo sepela ndenge ni po apiso ba site malamu ke sala clip eza ko nier te man
Boye kotanga même na kombo na ye. Mais na kotanga kombo nete po mutu nazo tanga za donc nzambe ya mukili asala likolo na se. Mais oui biso batoza na si il faut potanga pi ba kombo na biso neti ngalo tanga kombo na yo. Place nazo tanga kimbangu. Place nazo tanga kimbangu. Ba papa diangenda. Ba papa ki solokele ba mama Mikala. Baba Okito, ba Bamba, ba Samora Machel, ba Haile Selassie. Ba Martin Luther King. Nando tanga ba foire na bino wana oyo basala na ba vantiri bango na bango. Comment expliquer ça musicien azobwaka yo zui mwasi no chena ndako mwasi ne pazo yeba ke lauta ki pa mutu wana bandako bwaka mobali nanga tala no ba foire man bana satana man tala totolo ba trotter toko fungula bino misu na ba journaliste. S'il te plaît. C'est bon s'il te plaît. Pesa no numéro na ya contact parce que toko mokende vers la fin de cette émission. Pesa no numéro na ya contact so mutania contacter yo. Pesa no numéro na yo et puis to clôturer émission. Bon omoni album nanga bimi bosomba album nanga boko comprendre makamni nga na yembi numéro nanga eza 09 70 36 16 16 plus 243 0 plus 243 9 70 36 16 16. Mais message nanga normalement. Oui, dernier message aux akeno parce que na promettre yo que non avant to en 2016 nga na koya jusqu'au lukayo pour na deuxième numéro ya émission oyokak. Et alors pour na émission lelo pesa no dernier message. Dernier message nanga ezali que ndengo bandaki pourquoi nazo telemela ba musicien congolais. Il faut boyeba ke banzembo yemba makaba zamba o zamba zamba. Chofele nazali ko banza lembisa nanu moke olekisi ndelo. Bino bato ya makolo pe yalaki éducatif. Toboyi ba vie wana. Est-ce que biko so benga ba banfoiré bazo émission ba kotala yango benga ba banfoiré oza conscient. Ngako tunazana bezo ba meka po ba yebi ke mutu wana na planète azalaki na grade nini. To uta planète moko. Ba vie na bino wana ba yebi make ngaku na général. Ba oyo so benga banfoiré. Mais so ina pesi mot d'ordre. Azana problème ko tikala ndenga so abonga makanguba na problème ne ko tikala nguma. Ndeti na bonga na nguma. Oya ko meka te. Nazala besoin vraiment so bolingi preuve ko ndenge batinda ka bato babeta bato ko babeta na pesa ordre bomoni mage star na biso nzoka koma ka nyoka na podium ce sont des monstres tangu ifinamene tola ki saba congolais mage bato babetela bino musique baza ba vaudouisme baza ba maikarien baza bato ba koti ba nzamba kimbangu te tozana posa kimbangu atelema na Congo. C'est bon, on ça dernier message parce que nous avons déjà que non, bah grand monsieur basé belé tout ça na ba oui ensemble ba confier le midé fali pour ba tout nyonso wana na moni que ata mo côté baza exemple na mboko. Alors comme yom tout ça, na l'obité que yom tout exemple, yom tout na message. Alors on a ko luka sur deuxième numéro pour te décortiquer yango vraiment malama alors lelo pesa no dernier message et puis to clôturer mission. Boya kotanga ba kombo ya bato wana te place yo na monoko na yo moko mais à la prochaine sogo ye bato ba sala ba ventire na pays yo eza bato wana ba mi komisa neti ba PD mais mingi baza wana baza ba vewe mingi baza tala pesa dernier message deuxième numéro émission ba vewe mo ka pamba ba yeli bato système ka balala ka bato na ba face bata solo wana ba émission oyo à suivre à suivre et koya vraiment ko décortiquer nyonso nazo banga bango te ko sanité na pesi le boss patron Jacob Mandwakila boss Jacob Mandwakila depuis Paris boss Mandwakila Jacob depuis Paris na pisio mbote na promettre yo que monsieur toko sala sous deuxième numéro émission oyo avant to kota 2016 là ce sont mes paroles na honorer yango avant to kota 2016 to sala sous deuxième numéro émission oyo alors Rastaman pesa dernier message pour to kabwana yo ntango ifina mene ndombe kazaya kafutu kavampambwa nzila tango ekoki mutu mwindu azonga na nzela soko zongi na nzela mato ino ke fungwama oyeba valeur mvuluzi kimbangu na yebi ke ba combattant ba nani ba combattant boza ba faculté belé boza ya mvuluzi boza et on a bifaki to décortiquer ba combattant makambu ya ba gouvernement parce que yo pe oza mutu na message alors il faut moi quand même que le bata moi likamu pona mboka to ki na ba élection na banini alors deuxième numéro émission to décortiquer makambu wana nyos makambu wana to koloba na biso ngo menga na za politique mais soki moi na pesi diaspora mbote na pesi bango nyonso mbote ba combattant baza non violent man batu mutu bato memela bango ndengo wana ki congolais na bino baza non violent ils sont là pour na ko dresser batu bato détruire le Congo. Vous aimez la qualité? Contactez Diaspo RDC au +243 81 40 47
978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspora RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.